Maman Carole. Maman Kitty, Maman Kitty. Maman, bisous, ma photo, non, maman. Ouais, mais Naza a mentionné que Kasavubu Azalaki président un peu comme Azalaki président à Bakongo. Soki toyena esprit wana kazaki président Bakongo tokosa eloko moko te tokotonga mboka te tokotonga mboka te okomi mpe ebele mbala moko essaye l'autre présence non eza nécessaire toi wanani lutuye wana Botala Ningazo Kita, Maman Carole Kasavubu, ma solo c'est bandit déjà. Regardez dans le quartier où il y a Kara, à Kiti, na ma solo, na terrain face à face, na base face à face, na peuple naïe. Bogoyo Kani ya koyebi sabango parce que ma solo c'est bandit déjà. Donc politicien à solo baye bakaye na base, baye bakaye sur terrain. Kota comment est-ce que ba koma raté ya koyeba passe ya peuple. Et ya koyeba ba souci na bango et voilà, ça l'entraîne. Maman Carole, oye! Oye! Carole, oye! 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 Accueilli, tout est là-dedans, s'il vous plaît. Et bien que vous faites beaucoup prière. Papa Sadi Mbongo. Présent. Papa Mazamba Matomina. Présent. Mazamba Matomina. Papa Kitoula André. Présent. Papa Matomina. Utala. Présent. Papa. Toyambi yo na esengo. Mingi baye. Ndambo muke bayete tangu mususu makamu eloko tokoloba na yo kozonga nsima te pasi tosito ndimi toyebi oyo mposa oza na yango mpe tosololi mpona kolobaki nenu biso awa bapapa na yo tokanisi nenu yo te kasi koko na yo na mosala ye asala de comprendre tous à la reconnaissance. Nawana mama zala assuré que déjà au Loni Jalon, où yondambu que 18 quartiers.
ekosala pasi mpona bangomba wana kasi lukula okoki okwei te seke oza nanu makasi ndenge biboba bamindele bazalaka makasi yo mpe ndeko na bango oza makasi mama ya koloba mingi ezali te oye kokuta biso siko tosengi yo moko oloba na bakoko na yo na bapapa na yo mpe na baleke na yo ntango ese ekoki nakoki koloba ya mingi te wana kaka biso topesi oyo ya yo yo pesa oyo ya yo epa na biso nasilisi bongo nasepeli komona bino na mokolo ya lelo esengo etoninga motema parceke eza mbala liboso te na ye esika oyo na niati mabele oyo ezali mabele ya funa na ye kopesa bino mbote parceke na mokolo ya lelo bino nde moto bobengaki nga esika oyo bobengaki nga parceke bozalaki na posa mpe ntina ya komona ngai mpe nasepelaki na ndima invitation oyo nakoma esika oyo lelo na ye namoni bino bapapa na ngai ya funa namoni bino mpe bamama ndambo bovandi wana me esengo ezali ke lelo tokutani eza mpe mbala suka te mpe mbala liboso te ngai na se présente nazali mama Carole Kiatazabu Kasavubu Itambo nazali mokambi ya OPK oyo ezali ke englobe parti politique na association na ngai moko OPK œuvre du président Kasavubu OPK organisation politique des Kasavubistes et alliés na ye lelo na mabele na ngai oyo etangami mabele ya Selembau na kati ya Funa nasepeli parce que boyambi nga lelo toyoki papa alobi awa tomoni pe papa chef coutumier alobi maloba kitoko koya na ngai awa eza nanu komona nanu ngai te na bomoto mais ezali nde oyo azali kosala ke nga nazala poko na ngai Kasavubu azalaki moto moko ya monene oyo akambaki Kongo mobimba boyebi bino moko na 59 pe na 60 azalaki kaka elu na kati ya Funa na district oyo ya Funa lelo soki totelemi awa ezali mpona nini ezali parce que tozolinga ke kombo na ye kende seko na seko tina tozali ya yango wana makambo akoloba ezali ebele me tokokota nango na mozindo na mikolo ekoya lelo ezalaki nde tokutana tomonana tokabola mwa masolo tozali nango bongo tobongisa lobi ndenge ekozala boye te nasepeli makasi nasengi bino esu merci nasengi évêque Ngolo merci beaucoup na ndenge akambaki biso na prière nasengi bino nyonso bapapa na ngai ya Funa oyo bozali na motema pe osalela ye Mama Carole topesi yo mbote na yo papa namoni nayebi te baction ebandi to nini parce que awa ozokita mabulu okomi bakoto bato bayaka te oye koluka nini koto papa esika na ya nde liziba masolo ya kati na masolo ya malamu ezalaka nde awa bato bayebaka te me awa nde masolo ya solo ezali nde ntina nga na kiti awa na ye parce que oui effectivement awa ezali esika masolo ebandaka na kati ya mboka oyo pourquoi nalobi boye parce que koko na nga Kasavubu awa nde baponaki nde yango natina nga nazongi apo awa nde source nazongi na bandi déjà komboite bapa na ngai epi nasepeli makasi parce que batata na nga na bamama na nga bayambi nga makasi awa donc ezali esika na koyoko négligé te oui nasepeli na prudence ya bampaka po bampaka obaka na basecret ebele donc somoni bampaka base déplacer c'est que c'est vraiment significatif alors osali yango na cadre ya campagne déjà autovise nini eza makambo ya campagne te ezali kaka makambo ya masolo kaka ndenge nini tokoki kotala lobi tokoki kotambusa mboka na makambo nini ya kitoko tokoki komemela mboka oyo omoni bisika oyo nyonso eza bisika moko mpona bato mosusu eza lokwa esika ya kobatama alors pona to banda makambo mboka il faut to ya nanu awa bongo après to makali polo OK ozomona mboka ndenge nini est-ce que ça va
nakoloba te ke mboka eza mabe, nakoloba pe te ke mboka eza malamu koleka, mais tozali na système moko toza kokende na processus ya kolinga kobongisa masolo ya mboka po toyekende liboso. Vision na yo to vision ya OPK eza nini mpona futur Congo futur? Vision ya OPK ezali population. Ezali kozala vraiment na population ko basé social à batonde yango nde ezali kwa liboso. Toyeba pour aménager yango pour que lobby peuple congolais a se retrouver quelque part na masolo nyonso mboka ndenge ko betama na ba niveau nyonso. Ezala na niveau ya santé, ezala na niveau ya scolarisation, ezala na niveau ya emploi. Donc eza structure moko pe toko koloba masolo moko eza mozindo mingi, alors qu'on a kokota nango il faut vraiment kobanda ko travailler déjà siko. Alors message nous pesa na ba congolais nyonso bazotala na monde entier o baza un peu dessus na ba comportement to pe na ba action moko pragmatique ya ba politiciens. Conseil na kopesa na bandeko nanga o baza. Ce n'est pas en fait conseil mais message. D'accord, message. Alors message na kopesa na bandeko nanga o bazali na mikili nyonso oyo za en dehors ya Congo naza kosenga kaka bandeko nanga ba décourager te. Mboka o ezali mboka ba congolais nyonso. Ezali te parce que longwa mboka okenda nde il faut bossa nesiko utaki. Il faut congolais nyonso o aza à l'étranger abanda ko kanisa zonga na mboka ko aya vraiment ko tia libanga nae parce que sans bango o nyonso baza kuna mboka o okende liboso te. Ebele bazali awa mais ebele pe bazali kuna moyen to kabola Congo ezali te biso nyonso zali bana mboka esengeli biso nyonso to ya na ba idée ya malamu na ba idée ya sika pona komema Congo liboso. Merci beaucoup na sepeli malgré la pluie mais ba vandi bazo zelo kaka. Problème ezate to kopola soki to kopola to pola ko sa le côté to za ba mungwa na kati ya banzungu te. Merci beaucoup. Merci na avec le premier bourgmestre noir o azoki bokonzi na kati ya commune ya Kasavubu. Lelo soki ngai na telemi boye na telemi pamba te na telemi boye pona nini ko bokonzi utaki awa ifo zonga pe awa. Fidélité na bino fidélité o bomemela ki mbuta kasa Kasavubu bozongisela ngongai. Amen. Soki nga na moni bino boye na lobi elingi olakisa ke bato nyonso bakozala na nsima na bino. Boza ba papa na ngai, boza ba koko na ngai, boza ba mama pe bandeko na ngai. Ebele baza litu na bomoi, ebele pe baza isusu te. Mais tango bino boyambi ngai pa papa Nzazi nayebi ke awa na sina telo kolete pa na ngai. Amen. Na kokende su mosika koleka. Mais tokobongisa ngo na nsima mikolo. Ndenge bomoni nga bobosa na ngai lisusu te. Ndenge bondimi ngai bondima lisusu ba lisusu. Je me confonds à soulever la main. Je peux la main. Biso to communiquer kuna na se. Il faut bailler ba mposa na. Tokosenga awa tangu tokai kuna na sina yebisi ke awa tondimi mama tokoti nyongo maboko na wana mwana bokatila ngai puisque nakokotia na monoko te soko obelaka estoma kodia yango te ya kosala yo pasi kasi soko bongo te okomi wana ebiso na bunkoko ezalaka pamba te ifo topesa bango mpo toza baegoiste te basilika po tope oyo ya bango balungula nkanda tosito comprendre que topesa mabele na mundele maintenant il faut tozungisa mabele na biso na maboko ya biso moko boza nanu bana mike tokokamba bino na oyo ezali ke ya kala boyebi yango te kasi bino mpe bomema mokili na civilisation na yango ndenge ezokokende
po okoki kozonga na 13e siècle te. Maintenant makambo nyonso makomi vitesse et technique. Bino mpe na bapolitike ya mu. Oui, otoyebisa mama nini awa? Oyebisi nini? Nalobi na mama. Mama biso na bamboka. Tango ba mama bakendeke kotoka mai. Même ba mama liboso ezala tata ezala nani liboso kendo toka mai. Atoki yaye ba musuba kolanda mai déjà est commis mais commis à ma paix puisque nyati mais tango mai ezali ki propre ya toki na ye et be tango ya mati alors batikali atoki ya salité ya ngwana ndenge mama asali makambo eza nanu mais lokola connaissance ekoti na mitu ya bato so kazala vraiment et tozala sûr que elonga et ezali ce qui mama eliboso wana toka mai ya salité nebo bayaki bakoya pe mai ya salité mais ye muto liboso atoki mai ya kitoko abongo obalandi bazo ya me déjà bazo mela kaka mai ya mabe kenzambe asunga ye na proverbe wa. Le chef de quartier a une voix prépondérante puisque toutes choses qui viennent, le chef de quartier doit être informé. Pourquoi je suis là? Puisque tout mouvement, toute activité, le chef de quartier doit être là, puisque c'est l'aide de l'État. Merci beaucoup. À la base, surtout à la base. C'est à la base. Voilà. Maman Kitty, Maman Kitty. Maman Kitty, Maman Kitty. Maman Kitty, Maman Kitty. Merci,